Nana sengi ba tchou munene parce que na yoki obengi katakata ma fille. Il faut l'accepter sur acte de naissance, tout le monde accueilli, yoda papa na ye. Parce que voilà. Bocha nzongo na munene. Pour l'accepter sur katakata zaka fille na ye ya ndenge nini. Ngani soki na Barcelone mon père. Ouais, bakisa. Na lobi boye bo finga na bino masaite. Bo finga masaite. Ba Gaulois. Bo finga masaite. Bo comprendre kaka ke Masai asali kaka même likambo basala kina golf kizola je pense. Moko ache papier, moko ache mbongo. Bo finga ete. Bo salaka concentré na concert na bino bolongo na ba distraction bo kota wana. Na mona déjà lobby bo bandi ko finga Masai ba lobby kuta nani? Comment ni kuta benga e? Bazwi na photo Somalien. Bazwi longi moko boye na bité soki njungu wana ngo longi moko boye batia papa moko non yaya. Boko kimisa ba producteur rebelle pa papa Hervé. Non. Seule solution ezaka ko finga mututé. Seule solution ezaka ko yeba nanu. Est-ce que ma solo nini oyo producteur wana azana ngona papa Hervé? C'est tout. Bozana droit ko finga batu nyonso te. Relation nyonso soki kufi boaka na posa bo finga. Non. Je pense que ba chante njungu na oka ki net lobo chaki yango. Ezaki na nelo quoi. Eloko loba chaki yango. Je pense soko ko bandela biso yango ba yoka comment bat ba ko mo finga Masai. Te bandeko. Bolongolaka ba identité wana ba yeba ka identité ya Gaulois soki abeba na mutu réaction na ezaka ko finga. Non bandeko. Tango bo fingaka. Muto bo fingisaka. Eza ba famille na bino te. Kombo ko tamboleza kombo papa Hervé. Je pense que ngata na loba bo comprendre ngai lobeli na ngati yango nazaka mal compris. Finga na kombo famille na yo. Mais ko finga na kombo faire rigola te. Mais na moni lobi bani ko finga déjà Somalais. Zoba tout konso bani ko finga mutu. Non bandeko. Parfois ya cheka papier. Parfois papa Hervé mutazo produit concert na yemoko. Ana mbongo peti. Fobo luka boyeba. Pourquoi producteur azobeta maramusu kara? Le loba fanatique bango mo ba osala ba promotion na bango mo ba otamola sia bambula fo boye bango. Mais na moni je bani ko finga producteur par rapport à nini? N'est-ce pas que bino de bolobaki ke wera sa rentable te? N'est-ce pas bino te bolobaki ke non masa kimi wera pas na ba fanatique te? N'est-ce pas que bino de bolobaki? Toke na bino sko pembet. N'est-ce pas que bino bolobaki ke masa kimaki les rois de la forêt pas na ba fanatique mais ya muke? Siko bino ta ke boza ebele, pourquoi pas ke bola ke boa ebele? Botika ba bilo wana bosala wana. Tango bino bozo finga. Ba producteur ebele ba omona ke bino bo finga. Producteur moko boso bo fingi producteur moko ezana bo fingi de 100 producteur. Bo kimisa papa Hervé ba client. Non, botika ba jewana. Botika biloko wana. Identité ya Gaulois ezaka ko finga te. Bo changer ba identité. Identité ya Gaulois ezaka bongo te. Lelo comme identité mo mabe makasi. Zelaka bo ba balancer bino loko ngole leka ki lobby ne bo mona ke non, bo kene mabe. Merci. Ba silence liwa boinde. Pardon. Mais avant, on ne savait pas. Ils avaient qui va surprise. Mais Azo calculé déjà que, comme Nathan est loco moro bozo zelangai, n'a pas ça déjà l'engiment boy. C'est ça un artiste. Donc, artiste congolais, bah comme on a la net que, tchaba sal, tchaba date ne yangwane est important, sans toutefois pas ça va contenu ou bat baroya yo kanabasal. Déjà, Les amis, tout tapoter live, s'il vous plaît. Tout tapoter live, les amis, s'il vous plaît. Tout tapoter live, s'il vous plaît. Na le bagay lo mo vite fait tant de gozon azongana. Bandego, o a Monique azana ba argument ko le kabaninga. Na ba commentaire ba argument no mutayo kangwa zate. allô? Yaka likolo. Oui papa. Yo zo yamba ba peine. Non, on a compris, donc, ils ont nini. 30 secondes, gars. Oui, 30 secondes, gars. Où j'en ai 30 secondes, gars. Mon film, pardon, s'il te plaît. Paie ça, moi 30 secondes. 30 secondes, gars. S'il vous plaît. Où j'en ai ma camion sous koma. Oh, j'en ai argument pour là. Oh, j'en ai banin. Yo yaka likolo. Mon nase, moutaroyo kwa zanete.
oti aussi ça okoma le mabaku. Mais Yaka likolo, yako lobela awa. nzungu oyebi ke na se na commentaire ba argument ezalaka kitoko na kokoma. Oh, soupu yakomela. Toko matisi gonde. Nous, on vous attend ici en haut là. Oui, on dit bon, bah, imbaga. Batu ya se balia kangongoliku. Batu ya likoro balia kamapa. Tigiri, tigiri, tigiri. Donc, à tout le monde, pour eux, mais mungongo nonde yo kana. Pour papa Bokilo, na maman Bokilo, bakota la yo. À bon attendeur. Salut. Mon ving, tozo gayo. Et ça y est, il y a une parenthèse pour dire à certaines personnes, par rapport à Bino, vous intervenir dans un sujet, et oye bisabango, et ce qui peut baser pour ça, toyo kabonde mon ving a développé boy. Atina pe demande na ya so ko zape mama na noko to mama na nzele tindaka demande na yo to mama na papa to tonton to yaya tindaka demande ko sa bien. Mon ving tozo ko tengonanga. Non, Batouana, il faut pas que l'anda bango, moni net ingana landa Batouana te. Moi, ça fait très longtemps l'ando matana ba panel na te à Batouana, sa ba golo, mangana za golo ko leka bango. Nde bazana, moi j'aime la musique de Ferré. Donc togo bando matajou musu pena ke non, mutwana zo finga Batouana, aya, bon, compétition ngana e, to bandi ba chanson à Ferré, to bandi oyemba, du début à la fin. Comme ça, total nan ki golo ango ezalande ni. Ce sont des aventuriers. Artistes, ça la makambu bien te. Na place que bozo la exigeant vis-à-vis artiste, bozo ke finga benkoni. Bozo finga producteur à sali binoni. Est-ce que Massa azalaki na ING, azalaki na Adidas Arena? Mais artiste ça la bien té. Soyons quand même vraiment franchement, soyons exigeants. To exiger artiste ça la bien. Artiste ça la bien té. Alors bino bozo linga siko bo comparer artiste na muto ça la bien. Mais vous allez kolela na kolela. Fallait que tu botika ta polémique ou ezala ki na wenge quartier latin. Mais boye sous bo fingi na fere na wera. Wera zu batu na e. Siko bino bozo s'attendre bien que accord hôtel arena na et tonda penda. Boza vraiment sire. Mais na minute onde tout ça boy, artiste pouvait nous donner quand même attaquer quelque chose et loko bat baroya yo kana na concert. Après si biso le côté azana studio te to yebite quotidien na ye le ka ndenge nini azola kisabiso te ba journée na ye le ka ndenge nini to yebi le côté to la liga bo to la muki date to la libo to la muki date. Mais mon ving n'a pas artiste, il y avait je pense une semaine ou 2 semaines passées, il y avait une petite vidéo l'artiste avait fait na kata studio qui avait dit aussi l'album Code 16 arrive à bientôt. Oui, Code 16 depuis quand artiste andolo ba mangambwana? Oui, combo ya Code 16 wana depuis quand? Depuis quand? Depuis abanda lo ba combo wana ti lelo peut-être il pouvait nous donner 2 ou 3 génériques ou soit chansons loko mo boy. Mais l'artiste ne veut pas. Oye déjà au lingo conquérir France. Oye na France wana ba jeune ba congolais ba naza ba nani bazali. Ozo luka bango te poane. Yo quand c'est ba sal wana otondi sa wana ba congolais. Mais il faut luka bana wana ba wesh. Siko bana na ba wesh po benda bango nani. Ah, mon frère, mais il faut tout solo la pembe. Artiste azo solo la bienté, azo sala bienté. Siko kyo lingi. Osala ba sala minene na France. Il faut quand même osala pe ba featuring na ba artiste oyo. Tala, au mona lelo par exemple, na Nigeria lelo, fallait commis à la in. Pourquoi fallait commis à la in? Et ça Wizkid ne salike ba publier actualité à fali na Nigeria. On se comprend. Si ko ezana mutu mususu akoluka pe par exemple atal ah bon fallait ngwa zanani. Azolanda artiste na Pascal Linga Wizkid, azolanda actualité ya artiste na ye. Donc ogo fan na te na kwe na yo moko parce que ozo estimer que ozo grand ozo mona no bat baoya o tena ka date bat baoya na bango bongo ba yeka batondi. Mais non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Production égale mbongo. Na monde oyo pour gagner l'argent, il faut investir. Même de osali TikTok boy. Pose wa bandi mebele, il faut tia osomba ba micro, il faut somba banini, il faut multiplier ba stratégie. Tout à fait. Tu ne peux pas offendre no ka boy non parce que ngana zanzungu na zava après bandi mi bandi goya. Non. Non mon frère, il faut te sacrifier. Des fois na mona nzungu asala ba live mususu ba 12 heures du temps. Ce gars ici est en train de charbonner.
lobby au monde appelle un page yo et comme ma grande communauté. Mais il faut travailler mon frère. Yo tche date. Il faut que tu paquet angé pour battre la mbong. Et ça te non yo ok aux une salle, au tche no ka fiche wana et l'autre côté au fandi na okaka biso to ya to somba babi. Au pesi biso nzembo bien te nini te to ya to kaka nzembo de to sito. Non mais franchement, un artiste aza mutu oyo il faut à renouveler ka. Ozo renouveler ba fan na yo. Voir même attendre moi habillement au côté na moi maison moi boy moi lengi moi lamba moi boy. Nous avons besoin de ça. Tofandi pena bo Instagram bo photo moko asika eloko moko boy pesinga pe posa na elukango na somba. Oui, marquement pe boy. Marquement boy. Nous avons besoin de tout ça. Mais ce qu'on saute de lobby boy ba comme notre biso ba fit. Mais franchement. Hein? Mais franchement. Ba obengo fogoloa. Ah. Ba etali bango balamba balia. Moving to keno chita to kabola pe maloba street de Guzman Nazana président Calcio MC Djeko dans la monde pe présence na donc to kabola rosa bien. Voilà donc pona kitana kaka na moni bande ko bazo ko matalana. Oui, un artiste aza mutu matalana. Un artiste aza mutu ya PC lengi. Otali boye olu. Donc oza no artiste na face ya chaque Congo. Yeba que vous allez chèque na chèque. Vous comprenez? Un artiste a mutu mobo calibre olubi. Mais je te dis la vérité. Bandele logwana. Yo zana face à chaque Congo zo bouleke au tondi sa Stade de France. Et talio hein? Un artiste a mutu talibo eleng, artiste a mutu ya matalana. Mutu ya matalana, il faut pesa kaba follower na yo elengi. Yango nde go ba nourrir page na yo. Olali pena bo na confectionnaire o louer Lamborghini, ya yo te o louer yango. Yo kanti ba artiste no so to mona ba merke ba car wana nyoso ba jet wana nyoso za ya bango. Eza ba location. Mais benga oui, ba pesa lengi pour ça. Oui, ba pesa lengi pour faire parler ses fans. Voilà. Un artiste a mutu o il faut la toujours na cœur ya actualité. Et là te non nga na fandi na nga na nini na ngai na fandi na ngai après lobby au boulé que non au la Stade de France. Ah papa. Wana aussi ça m'a pas on a oteka. En tout cas merci beaucoup on a tidi bino. Merci beaucoup Moving. Bandego tout tapoter live s'il vous plaît. Tout tapoter live et on ça bien. Soyez connectés à News VAR, Facebook et TikTok les amis. On est là. Street, toujours bonjour, bonsoir par rapport à ce problème qui se passe Maasai avec certaines fans au Bafingi somalien. Et par rapport à Bafiche, la production, la promotion, pardon, pour que Bafiche paye artistes et à la partout en France, tout en Paris. C'est ça, on est là d'abord na wana. Et donc, toujours, point de vue, analyse, on sait les années, mais faire attention, PW et Koti. Bonjour, Nuva. Oui, Balobaka, c'est les essentiels qui comprennent toujours en retard. Papa, double va, toi, on a double va, papa. Merci. Oui. V yango équiparate ngazo comprendre vie yango na yoka ki street aza koloba na yoka ki mena mona kite na yoka ki il paraîtrait na yoka ki street aza ko benga loko nzambe vie lelo pe na yoki street a ko benga nzungu vie sko bango mibale wana eloko nzambe na nzungu bazalaka ba vie ya street bon wana yimta ko répondre yo papa ngana ina surveiller car mena chabat na munene na va Sandy Chou mwana Switzerland Sandy Chou bandeko opte bozala maboko pete nzungu aza wana bokope okomisa pe na sanka o bozala maboko pete live zo continuer street tozoka Bah, na bande lisusu balobaka, c'est les insensés qui comprennent toujours en retard. Batu oyo, bah,
baza ko maîtriser vraiment makambo bien te bando comprendre toujours na retard lobi namoni bandeko na ngai bandeko na ngai bagolwa balobi nyonso to bakorolo likolo ya Masai mais pourtant ntango biso toyaki tobanda koloba ke Masai aza crédible te Masai aza na niveau ya koproduire faire egola te babengaki biso bainfiltré babengaki biso bafaux gaulois lelo tosuki wapi il semblerait semaine euti koleka bazalaki na réunion mpo badrone etambolaki bazalaki na réunion équipe ya faire egola na Masai mbongo eza te Masai mbongo eza te février yango leo février bamire koloba tokomi le 5 février ezalaka na 28 jours bamire alobi nanu te bamire no elobi te février ezalaka na 28 jours les murs parleront avant la scène février batagaki mpe bien février ezalaka na 28 jours il semblerait le 9 oyo le 9 parce que le 9 nde tokokokisa 2 mois depuis bafungolaki billetterie parce que billetterie efungwamaka le 9 décembre le 9 oyo il semblerait bakozala su na réunion Masai omoni nde bakomotindela déjà bambwa déjà parce que so omoni bambwa déjà bafungwami bakomi kolelalela c'est que dossier na yo tomona osu clair te Masai bosana faire egola bosana yo monika le 5 to tokoma le 5 avril tokobloke yo nga moko nabengani yo ngai mo nabengani koyaka lisusu te bosana faire egola na oti bandeko bazoleka bazosala lokola balégitime Masai va nayebi te na même na coproduction même na production est-ce que c'est à l'artiste ya kofinancer promotion ou bien c'est à l'artiste ya ko gérer babiloko lokola ba spot publicitaire ba annonce ba nini ba interview na ba média international non bilo nayebi te peut-être kande awa nde batoazwa kwa prendre nga keno te c'est à faire egolande ko gérer promotion c'est à faire egola ko contacter même ba chaîne nyonso wana tout pona aleka pona alobela concert na ye non Masai t'es un fauché wana o fauché wana mais nyonso tout mabe na biso ba fan to précipiter artiste et to memie na terrain moko boye kelonde to fandi boye faire egola toujours qu'il y a 2 mois ka catégorie moko épuisé risque ya makasi risque za makasi il semblerait risque za makasi mais pona ba concert côté wana bina kitokos pona soki to tambolité de l'autre côté kuna na biso bazana ba événement oyo ke soki biso to tie ba date ebele te likama ezali likama bende ezali de l'autre côté kuna pona to yata na débat ke to ba ke bango ba betaki biso to célèbre il faut tozala ba date ebele wa bango événement na bango eza événement kilo ok date moko de date usimba te faut to beta 10 concerts année 2026 to beta 10 concerts pene minene po ebalana na oyo ya bato wana kuna pour na moi équilibre ezala équilibre ok pour na moi équilibre ezala pour na bango kuna côté wana eza vraiment monene fort mais sinon pour na Masai vraiment Masai bosala faire egola pe ngala la kyoto ko bloquer yo moko to koma le 5 faire egola ko bloquer yo pe ninga bongo bosana ye vina yo mobimba vina ata ba bengi yo ke au Stade de France au Parc des Princes luka artiste mosusu faire egola te. Merci Street. Alors Street, vite fait, j'allais un peu bref, tout peut ça dégoûtement de la parole. J'allais un peu clair. Tu penses quoi des jours à venir? Il y a Ferrego là, n'a pas concert parce que c'est comme si na Bruxelles, Batbariki Belé, double Adidas, Batbazaki, Genève, il y avait aussi des gens un peu. Façon il y a popularité, il y a demande. Il y a bateau bazaki belé na ba y a Adidas na UNG à Belgique bateau bazaki belé c'est comme si ça a été les on dirait ba robot ou bien les intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui nguma o esalaki na to bateau bazaki belé na Bruxelles na bateau bazaki na double Adidas arena c'est comme si bateau wana 600% ba finani on dirait bateau wana ba komi 10% to ba komi 15% et ça cause à quoi ou bien
et ça par rapport à nini tomoni shit wana c'est comme si Ferregola na ba na événement cette fois-ci kokita eza makasi shit mozo salama na vacuum ya ba vente ya ba billets parce que na à double Adidas Arena nous-mêmes on avait vu hein à Bruxelles biso mo nyonso to mona ye alors pourquoi na ba oyo ba date oyo tami oyo c'est comme si na ba vente ya ba billets l'artiste se retrouve pas vraiment aujourd'hui des fans commencent à injurier ba producteur. C'est un peu bref, hein, tu peux ça des Guzman. C'est un peu bref pour te rejoindre là après pour développer vraiment mon bimba. Ouais, oui, nous allons vraiment bref. Oui, tozo mona ki ba billet to te kamate cause na ngwe zali kaka précipitation. To se précipiter na ndenge moko surtout pour na makambo ya accord arena o to sali yango bien te. To sali yango vraiment bien te. Ils ont mona na eza eloko moko boye donc ba élaborer yango bien te. Ba projet moko boye que sous pression ya ba fanatique to chaka concert on a date moko boye donc durée nango annonce nango nati date nango 4 mois non Ferregola na vrai dire Ferregola a cousa sold out c'était un espace à 4 mois na salle là accord arena on s'est précipité il a tibiso. Ok, merci beaucoup. Les amis, tout tapoter live, s'il vous plaît, tout partager. Abonnez-vous à Nzungu Tena Mounene et News va, ça bien. Facebook, Nzungu Tena Mounene, vous pouvez s'abonner. Et ça bien, on a confrère tout le temps. Des Guzman, toujours, gayo. Yom toujours la parole. Ah, toujours Kabulaga rémission en Nzungu. So Nzungu, assez à lobby, biso photo yoga. Donanga mo pe fona yoga, pour que tout continue live na ninga, ya ninga. Pour lui, quoi, respect, on doit se respecter entre nous. À part ma musique, d'abord, biso tout ça, il met d'abord. Tout ça, ça a point de vue. Mon toisa extraterrestre, ça a été. On ne peut pas léguer mon tunamaye, la zate. On ne peut pas dire que le langue mot, les gars, mon azate. Nous tous, on apprend. Des Guzman, toujours, gars. Bonjour, Nouva. Bonjour, Nabande de retour. Les Cambouza, il y a. Bon, Street peut-être à élaborer peut-être point zébélé, n'a touché quand même, mais pour n'avoir les cas vite fait. Toujours en vouloir peut-être en affaire pour. Il est pas possible à voter, Ah, Nzungu na bosani. Bonjour Nzungu na bosani. Lelo. Na bosani na bosani. Nazo surveille, tu as un double VAR. Ah, tu as un double VAR. Tu te surveilles. Yomogo yebi. Na ebi oza FBI nanga. Na ebi oza FBI nanga na CIA. Na place à Isoroche A. OK, ikuna. Merci. Bon, problème nanga za tozo ça charné na faire pour ya peut-être ba bilo musozo sala niveau na yango wana ba force na epé peut-être yango yo. Bilo muso peut-être tozo mema pamba. Nga ina kanga point suka street sa lobby. So otayi na kata corps arena ba conseil betama au mona pe ke ba tonso ba sali ba sold out mais au mona distance peut-être ba conseil za ba 6 mois nous 8 mois neti mona singila beta na juillet matchai conseil de yakala ba gradi bo beta je pense na ba fin de l'année mais matchai conseil kala mais ça peut des sold out bon na habité ezaka na zolo ba na forme moko impérativité na donc c'est pas obligatoire mais ça pas penser nanga est-ce que c'était nécessaire ya kocha ça le roi ko arena na espace à temps oyo question mark ça la question pour au moins que batu mususu ba beta ba concert ba longue date mais ba tché déjà ba beti de ba sold out avant puis deuxièmement est-ce que producteur na laps de temps oyo muké oyo producteur oyo Masai déjà la live Nzungu déjà je pense à l'obéla biso déjà un gros plan pour na Masai o si c'est un producteur capable pour musicien aux produits à un musicien mukete est-ce que c'est un producteur capable de relever défi à Robert sa musicien doit faire un espace à mukie na ba moyen nyonso autant aux un producteur aux bimisa musicien aux produits musicien doit faire il faut aux ala na ba plan nyonso aux ala déjà na makambo nyonso ezala déjà préétabli makambo nyonso ezala déjà au complet so concert o bazobeta faire za ba concert ba format nezobeta manaki lelo to ba beta ba concert ndenge ya kikala ya archaïque po e ba no kopesa makambo boui po côté ama ba sold out na lingana ngami ko sa pour sa marquer na ngote po eza monde moko un peu difficile po
bato ebele nyonso te basala mingi babeta baconseil na sold out eza ce n'est pas aussi obligatoire mareke bagoloa bakomisa yango slogan alors que slogan na bango wana eza mpenza yango te mpona bango baka mobondo elakisi partout bakokendaka bakosalaka sold out même si place oyo mosusu bakokende eza terrain glissant omoni sikoyo na bandelaka mingi na bapanel na oke live omoni ke yo arena na accord arena contradiction ebimi wana omoni ke eza butu na moi oh badila ba concert na biso totekaka combien de billets mais comment ça il y a moins de 20 000 et couper ça passe à bouille néanmoins na tout na Charles Tabou na live neige ba monaka nini po ba ki nous retirer date et là on y ba monaka po ba retirer date parce que la pe ko européen ça ni explication ni communiquer bon entre parenthèses donc problème ngeza ki Masai azana producteur oui mais ba kena rejoyer na ba défi na bango na ebité po nga il aza penza producteur moko ya nguya te ce n'est pas un producteur capable ya kosala ba événement moko ya danger la preuve année bota la page ne ba tche likolo et pas nouva bola que sabi soto monata ba concert ba tumususu obetama est-ce que ça non a ba moyen est-ce que ça non nous structurer pour so côté ba page ba production susu au na ba tche ba programme tout déjà établi ba musicien mususu même artiste o yazo beti ça fait rigola identité ko nto ba nature na été ya mo muntu zo ke mingi côte à côte donc pour na chité na koloba na Nuva marambu ya koloba faire azo tcha ba date oui azo tcha ba date mais ba date sango azo tcha ba date ezo kene na ba sens moko ndenga betela kaka c'est déjà vu ya sikezate biso toza na posa faire ça l'émission de tournée africaine to tournée moko asangisi nazo chité pardon asangisi les biso ta ba continent obeti na moko 4 fois neti tourner penza artiste concert à Souka fait c'était le 20 septembre l'échanger si je me trompe pas à part Obazaki annulé na Gabon a obeta na février na je pense na février na Saint-Valentin après to kesuti mars après mars to même misusu avril au moins la bataille sur tikala wana oko gagner fan base comment merci. Merci beaucoup. Bandeko to tapoter live na 65K tapotage. To font la commentaire s'il vous plaît. Bonjour, ouais, salut Ndeko. Donc bandeko to font la tout tapoter live s'il vous plaît pour tout sécuriser live. Merci M Group de la part de Nzungo Kado Pesuana peut-être ya mona kiamote. Merci beaucoup de la part de Nzungo Kado Pesi M Group. Merci beaucoup. Bandeko to tapoter live hein, s'il vous plaît. Tapotage. M Group, merci beaucoup pour le cadeau. Malgré Nzungo a monité sur la web, ça M Group, soit béni. Oh, ça va pour la lobby bien. Maman, toujours kabula no émission. Ngana to kabula. Toujours kabula no émission, maman. Ngana to kabula opena, ngana pe to kabula na biso. Donc bandeko to tapoter au ça bien pour to sécuriser live. Le seul moyen de sécuriser ba live est rare ko tapoter. On demande pas plus, on demande seulement tapotage et partage. C'est simple. Donc, s'il vous plaît. Nego, MC. Pardon, Fafa. Pardon, s'il vous plaît. MC Djeko, toujours Kayo, collaborateur Nzungu. Je suis là. Tu te rappelles la collaborateur Nangana Tinangana Dubaï? Ouais, filmaka Dubaï. Oui, ouais, Dubaï. Oui, tu te rappelles? Oui. A changé combo? A changé combo quoi? Djeko, Azawa. Oh, MC. La famille. Salut mon frère, ça va quoi? Ouais, je vais très bien, merci. Mon t'appelle ça sur l'image, il y a Yamba Fali à Dubaï. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle très bien. Ouais. Ah ouais. Merci toujours Kayo, hein? Ouais, voilà. Moi, à Dubaï. Ouais, voilà, merci pour la parole accordée. Donc, j'ai dit un grand merci. Na bandeko tout dans la panel. Et puis, particulièrement, na Pire Moutunanga Nuva, plus les 143. Et puis, na grand frère Nanga Nzungu. Plaisir, il y a trop, il y a au monde Abino. Un grand frère, au lobby sous-souté, ceux qui street, on va au lobby. Merci. Donc, moi, je vais intervenir vite fait par rapport à ce sujet de l'Obéla. Déjà, en première lieu, photo et baguette, faire Rena Fali Barabama pas saté.
Donc à chaque fois ba matala ba panel tant baluka ba ça la comparaison wana na mona rango un peu boni ça pour des termes un peu bizarre parce que même dans ba famille tobi malibu moment comme mutu na mutu na manière na ye to na savoir faire na ye déjà na mutu mso alinga pondu mutu mso alinga madesu donc fonctionnement ya fali na fonctionnement ya ferré donc ils appellent les deux chemins quoi donc et tikala rotuta na te donc à chaque fois tant que tu matala ba panel tu es ba nini il faut to loba et puis tu es ba comparer nini et de temps que tu y en termes de comparatif tu es ba terme nini tu utiliser maintenant na terme na sujet à Masai na ferrego là déjà en première lieu et le faut tu ba tant artiste a signé contrat na producteur il a la préalable où ils a la contrat. Là, c'est un. Et puis, deuxièmement, tant artiste a signé contrat, na quatre préalable, est-ce que Ferrego là, tant basola gina Masai a rassuré qui bango, to ezala qui peut-être mentionné na quatre contrat que Masai il faut avoir charge, il y a tout dans concert wana, point d'interrogation. Et puis, ce qui, si et seulement si, peut-être que Masai azawana pour yenda ça la promotion, yenda ça la tout pour la réussite à concert. Cela n'empêche pas Ferrego l'année équipe naïe, bango p, basa la promotion, il y a concert parce qu'il s'agit, il y a image, il y a artiste na bango. C'est désolant, peut-être il y a un monde dans l'élo, équipe il y a Ferré, bafing à producteur. Au moment où Diego, et ça, ouais, équipe à faire, ce sont des fanatiques, certaines voilà. fanatiques qui ont Merci beaucoup. insulté Masai. Donc, côté on a Bongisa Ouais, Rosalabia, Bongisa merci. côté on a. Donc bagolo balimbisanga na staff mobimba ya Ferrego là. Donc on a retiré place wana. Donc lelo ceux qui ba fan ya Ferrego là, ba komi ko finga Masai. Mais avant ba koma d'abord na étape ko finga. Ba se renseigner d'abord na équipe ya Ferré. Ba tout na bango clause ya contrat. Ezaki nini? Est-ce que c'est à Masai ya rosala nyonso? Topé bango baza na part ya responsabilité moko quelconque na kata ya contrat wana. Et puis awa tout à l'heure de nayoki bande comment balobi donc par rapport ya timing ya kocha concert pour na osala ba sold out et tout. Concert bocha pe concert un mois avant et puis bossa la no pe sold out dans une semaine na 3-4 jours. Cela ils dépend de kaka na volonté ya ba fan ya artiste et puis na ba amoureux ya bonne musique. Lelo musique na biso baby parce que vitesse ya ba mafinga ekoti pe trop. Na zo par exemple ni do ba exemple mo eza clair pour tout se faire comprendre. Grand frère na nzungu ndenge azawana aza peut-être na problème na Newva. Bon, ngai na supportera peut-être grand frère na nzungu mais na sepelaka pe na savoir faire ya ndeko na news. Siko navandika boue bu de namoni batu ya news bakomi ko attaquer tina vie privée ya grand frère na nzungu. Donc même si news a salé l'aura bien nga na rolata en wana parce que bazo léser mutoyo nga la lingaka d'abord de et pas ça la nga ba bien malgré na sepelaka na ma news a salaka nyonso wana eza ba retomber nde yango ezoboma musique na biso parce que kosala sold out bato boya la concert wana ezaka bagolwa te eza na bafan oyo bauta de partout bango nde tobengaka bango baamoureux ya bonne musique mais non bamambo ezoleka sur le net et tout kofinga kokende boye nde yango ezoboma force ya musique na biso. Donc sur ce point là bafan pena il faut tozala mpe na balimite parce que ata tofingaka na biso ntango totiaka bacaméra naza warrior nafingi nani de président Ferrego là naza gaulois nafingi président Fally Ipupa naza intel nafingi boye na tie caméra mais au fond ntango otikalaka yo moko ovandi pena yo na miroir na yo obetaka musique a Fally obetaka musique a Ferré osepelaka na mambo basalaka. Donc to arrêter peut-être na ba hypocrisie auto sala sur le net ezo arranger bisoté
Et puis, faire ego la kocha badat. Et ça m'a bêté. Je pense pas que badat soit na ka faire mutakende ego lukango. Non? Et ça ma proposition ba proposer batali ba nini do ba avantage na ba désavantage et puis et ça li ke ba accepter plutôt nini de proposition ba concert. Ngana mona mabete. Mais message ya opesa na ba gaulois ezakaka ba se mobiliser ba telema ba longwa na ba distraction ba maniquer ba longwa na ba distraction nyos ba somba nde ba billet parce que batikali na presque de plus ou moins 2 mois pour na concert na bango. Non, un mois et demi. Ouais, voilà, donc on a mis plus ou moins entre les deux, Ouais. voilà. Ouais, Voilà, ouais. donc, bah se conscientiser d'abord parce que bato ba ofinga ma ya liboso eza bango. Lelo soki ba annulé concert sous ebi ke soniza ya bango. Donc balata d'abord souci artiste na bango. Si et seulement si balingaka artiste na bango ba époluer. Et puis na lobelo mo ya suka news. Nazoka bagula bazoloba ke Masai ana l'arte. Bon. Coproduire pe artiste producteur aroza pe na mbongo te. Mais aroza na ba partenaire o baza puissant ba leke na mbongo. Ba financer projet pe ya concert et puis concert et salami. Pour tout le monde ango. Donc vite timing donc moya lo ba marambo ebele ça je pense que tant on sous parole. Ouais, rebondir sur ça. Oui. Voilà. Merci Donc, beaucoup. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci, papa. On a ça, maman, Migeni et Matoni. Ah, non. Lobela grand frère na onzungu, pardon, ngaite. Wana pas ngi kokota te. Ya. Les amis, soyez connectés, les amis. Tapotez live, s'il vous plaît. 65K tapotage, tout font la commentaire au ça bien. S'il vous plaît, bandego. Tous à la comportement per tapotaka, s'il vous plaît. Bon, t'as dit qu'il n'a pas sa kenes parole, mais na mon on a vu ça moi si tu peux ça au moins pour village mig na baba na basi ao. Donc toyo kai après tozong sa kenes maloba. Maman na biso fafa love tozo kayo par rapport à mamozo ko leke Masai Benjir par rapport au finga producteur fafa love na petit sokozana un mot ya ko glisser là à maramango ou bien tu vois analyse moi ya ko ça par rapport à ce problème qui se passe Masai avec certaines fanatiques et à faire rigolo pour la production pour la affiche ils a tena Paris quoi fafa ozawana on s'est retrouvé dans le Pakistan. Nazali. Bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien, maman. Bon, c'est que mon papa n'a fait un mouton avant Bwendeni. Mieux. N'habite toujours si tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ça. Bon, na kiti nanu me na yebisi bonga ke ba kosumbeke ko. Na ba fingi te ba kofinga bien ba kosumbeke ko ba goloir bolapa. Ba jaloux. Seigneur. Les amis, tout tapoté live. Kenes, je ne sais pas si tu es là. Les amis, tout tapoté, tout partagé live, s'il vous plaît. Abonnez-vous, yom tout s'abonner. La news va. Les magiciens, na monio, na pesio mote. Didi Stone, il poupa les modos les plus efficaces de tous les modos de tous les temps. Depuis TikTok et Banda. Didi Stone. Bosente kata baoba panthère. Baolula mopende na ye, baolula mopende ka. Baolula mopende na ye, baolula mopende ya panthère. Balala balotaka mopende ya panthère. Panthère pe diable. Nego Kenes, n'habite Sozan, ok, pose à café, toujours kayo à Kenes. Tena pose à café, tena okandingo zo sala beloge, il faut na tike l'autre temps. Et la loba il faut tike là-bas tout le temps. Et la belle tike l'autre temps. Toujours kayo, yom toujours la parole. Donc après que ça mutalinga kende so kenda gide ya ngona na tike là l'autre temps. Merci beaucoup. Na rolo babo bago Kenes, c'est quoi? Kenes micro, connexion, non, bouger à ta moi place mon beauté, papa, vous en a boulot au Libanda. Ok, est-ce que on a bien siko? Boy kitoko, 565, ouais. Ok, kitoko. Bon, ngala babo. 565 bon sa connexion. Ah, Zungu, connexion comme sous problème d'en. Kenes bon sa connexion, hein?
Boso kanga bien te. Siko nga na yoki bien. Oh. Nga no rabino très bien. Pour mes aboué, bagolo atangu bagi na problème na wera polémique. Bando bakeno masaya komina Nelson fere. Pourquoi? Tatou, Parce que Nelson Tatou. Babi ono kulutu wera son aza rentable te. Yango na masaya komina na fere. Bagolo bandolo babongo. Bagolo bango mo babagi bongo. Bon, siko lelo masaya komisi mabe. Bon, nakolo baboué nzungu. Eloko eza bref to bapesa bakanga producteur ndokite ni eloko moko. Lelo de tolo baboy. Mutu gouv le gola sa lo bagi déjà. Mutu za focus na ba fanatique na e. Parce que place to mona siko force, démonstration de force ya chaque artiste. Ko gouv le gola muta ba bongo mutu am makwa na e. Mutu na ba fanatique na e. Parce que lelo de to boy mutu na ba fanatique na e. Wera ye JBP azoya de voilà na mona ki bilo la bocha ki ba so be JBP ya na URL mutu na ba fanatique na ye. Si ça na ba fanatique eza li soute. Cotisation ba fanatique eza soute. Mutu siko na ba fanatique na ye. La ki sa force na yo. Mutu ko sombela muninga biya zate yo golwa bo ba mobondo bo somba biye bo kota concert na bino. Wana liboso. Yami bale na mona ndeko street andolo ba makambo po ba sa l'équilibre faire fa ba date belé. Na linga na rappeler juste que non Fally aza li passe à faire été baza carrière morote baza pe style morote. Faire pe banda carrière na ye non sala tourner te. Fala sala ka ba tourner. Donc basa misale so ba lingi ba landa siko qui rivalité wana ba kozala toujours ba na sima pour faire mo dans la salle album ba qui est derrière toi. Donc bando zala ka na sima. Ba sala nzela na bango na ndenge na bango. So ba lingi ba landa Fally ba devoir raison bel effort. Ba devoir ba tourner ya ba stade ya ba album à succès mambo belé. Donc ba sala nzela na bango na ndenge na bango ba landa Fally te. Po Fally déjà c'est akenda donc aza sous muta ba comparaison wana te. Po so ba li comparaison na Fally ando suka kana mafinga. Ando suka kana mafinga. Basa la carrière na bango, na marque na bango, donc batika précipitation. Masai nga la moni na nga mabe Masai te. Po bango ba kumbisa ki Masai uwe azana ni rentable te. Yango na Masai akoma gina bango. Alors lokola uwe aza rentable te, bango ba rentable. Toko senga ke no bango ba rentable, ba somba ba biye. Bango ba rentabilité, ba somba ba biye. Batika kolela o Masai o makambo yoka kolela bana wezate basomba ba billet na bango bakota concert Masai te muta ata kutu Masai asali promotion tina lola obeti na lifelo soki bango basomba ba billet na site te a ligne te Masai pa osala lo mote a osala netini so bagola basomba ba billet en ligne te Masai osala netini. Donc c'est le moment wana liboso ya mibale basali net ba ko arena boye et basomba bateka ba billet te que non ya ba nde bateka na basali mususu ba ING soki ndeni ko misombeli yo moko sonde non na site kuna boke somba bien na site ba payer ba bien na site et loko mususu na goloba ba se comparer na Fally te Fally ça kenda déjà ba se comparer na Fally te ono ba na biso to bet tourner droit chemin tina lelo to bet tourner passe en Afrique. Alors tu as des mots qui passent à faire été. Tant que tu as ma faire botier ah Masai na faire et ce qui na faire na Fally te parce que Fally aza mutu mususu. Le long de toi pour na chité, le long de toi boye mutu na mutu azana ba fanatique na. Ba benga biso news nzungu. Bobo sani ba benga biso ba warrior, ba benga biso ba fanatique virtuel. Bango bando ba bongo. O ba warrior ba fanatique virtuel. Boy tout ça to la kisa bango force to za ba disque d'or to za ba single d'or to beta you arena to beta 300 l'espace à 21 jours you arena Ovo arena ING arena l'espace à 21 jours to beta plus de 16 stades en Afrique. Donc to beta ba tourner biso ba warrior soit déjà ba fanatique virtuel. Alors bango ba fanatique physique ba la sa force na bango producteur te muta kote ke na bango ba billet. Ata producteur a sali promotion ti awa na États-Unis soki bango ba boso ba billet na site te en ligne te faire pas kote ka ba billet te. Donc ba o ba so ba billet na bango nde ba vrai ba golo lelo ba si ça noa likele ba fanatique eza souté lelo we razana ba fanatique na ye jibe na ba fanatique na ye biso pe ba wayo na ba fanatique na biso ba wayo na biso ka ndinga biso de to ali si ça na ba fanatique esili so golo aza ah boy ba bien que non si ça noa likele ba wana esili. Donc bosa la siko force na bino bola ça que non mobondo existera yepe Masai yango pe du suspona silsa a kumbisa ki fera wate que non mobondo za réel eza lokuta te za réel
sikoyo comme si akofinga nini bango mpe baproducteur yango ah Merci beaucoup, Ndeko Kenes. Les amis, tout apporté là vers ça bien. Dans l'ombre, toujours Gayo. Dans l'ombre, toujours Gayo. Bonjour, bonsoir, Ndeko. Toujours Gayo. Bonjour Nyovar, bonjour Nzungu. Tchaïna Mounene. Bonjour tout le panel. Bon, mais en fait, on a intervenu que rarement, mais c'est une question qui a beaucoup attiré mon attention. Wana mutunangai, héros dans l'ombre. Je te salue mon frère et ami. Beaucoup de respect. Donc je disais, si j'ai intervenu, c'est parce qu'il y a une question qui a beaucoup attiré mon attention. Pourquoi tant qu'on fait Rabeti, ING Arena, Adidas, il y avait de l'engouement. Et aujourd'hui, depuis à date, et comme la difficulté avant de billet. Alors moi, je veux me baser sur quelques points autour qu'on réfléchir surtout ensemble. D'abord, Adidas Arena. Bon, ça va voler un peu téléphone na bino nan bandiko. Bon, ça va voler na téléphone na bino. Bon, c'est un volume. Kenes, ça na volume à téléphone na openan. Des fois, ba volume à téléphone na biso poto ga mutu bien, c'est un peu to matisa ndam. Ngape na matisia. Bino pe mengana ko matisa bino nan. Avant ndeko to senga epé volume, biso non to mengana ko matisa ba volume à téléphone na biso. S'il vous plaît, au ça bien. Ok, d'accord, merci beaucoup. Je pense que là, je suis quand même audible. Ah, bon, yoka bien. Ouais, ngana yoko kitoko, na epte ba nemso zo senga volume. Donc, je disais, je veux m'articuler sur quelques points de ma question Oyo posée par rapport il y a Adidas Arena, où elle a qui réussit, et pas à faire ING et autres. Donc, moi, je dirais sur le premier point, moi, je me base sur l'absence. Absence, il y a fait sur le territoire européen et joué de beaucoup. C'était n'importe quel artiste. Le fait que Batobagi Nanzala y a musique. Donc, tout le monde, où il y a quoi que Tchaliba, à un moment où on attend, parce que autorisation à Batotuba Beta, par quoi qu'on a réussite dans le concert na bango. Pour moi, par exemple, le coup de JB Lelo, JB est très attendu dans le sol européen. Ce cas Tchaliba Lelo, en tout cas, il va faire du plein. Ça, je vous assure. Parce que Batobazan Nanzala Nae, son absence joue déjà. Donc, ils ont fait ça pour ça. Il y a aucun monde pour savoir qu'est-ce qui est JB aujourd'hui, qu'est-ce qui est Ferré aujourd'hui. C'était déjà une réussite. Na Ferré, le fait que Hachi Alibaya wana et que Batobako Zelaye parce que Bamonaki Mingi Fali, mais Bamonaki Baninga Misosute. Et donc, quand il est arrivé, effectivement, voilà pourquoi il y a eu cette réussite. L'autre réussite, il y a une basée sur la relation autour de Ferré. Vous savez, Ferré est sorti du Wenge, Ali Pilier à Wenge. Donc, quand on Ferré, Azo qui n'a Paris quelque part, Azo no bêta, c'est-à-dire moi je parle de Paris, pas la ville, mais Paris, donc c'est-à-dire challenge. Ce qu'on a challenge moi quelque part, automatiquement il est soutenu par les Wenge. Et bah Wenge, t'as vraiment un Wenge ali battre le coup de Spiritas, c'est les Wenge. Bato awira baba Wenge, bato intel baba Wenge. Donc bato tout babimina Wenge, bakena ko soutenir batchai pour que makambo esima. Alors maintenant, s'il y a une cassure créée entre Ferré na relation naïe ou quoi ko kende ko aider na challenge wana, ça crée aussi un souci. C'est pourquoi le baraso ko na ba marque na maboko ko luka bitumba te pour tu risques de tout perdre. Il savait qu'il avait un concert comme ça, il pouvait pas avoir une mauvaise communication vis-à-vis de la relation musicale naïe. Parce que par exemple que Batona Batoba qui n'est pas concert na bango, moi je vous assure, et créez-moi impact, rupture, il y a fait Rena Ouera, et créez-moi impact, moi comme il a achat à billet, il y a un concert, il y a fait. Qu'on le veut ou pas, c'est ça la réalité. Au moins, na Batoming, il y a maison mère, au Bangagi Bakinde. Concert Ouana. Mais ce n'est pas comme ça pour ça au Kenya. Mais comme ce qu'on a souci que faire, il faut échouer. Donc, à Zobo, il y a son batiké nako, la but que non, faire, il faut échouer. Simplement parce que la relation a été bafouée. D'un côté, la spiritus aussi, c'est la même chose. Donc, moi, je pense que quand vous avez des concerts comme ça, il faut beaucoup plus pour se baser sur le marketing
Bon, c'est basé sur nenge ba relation oyo bino banango sur le terrain. Il faut toujours tisser ma bonne relation. Vous avez un langage qui est bien, il faut attirer clientèle, au bateau même bali ba fan il a fait arrêter et que copé ça bango poser à Okendi. Mais ce que vous cassure ça crée souvent des soucis. Maintenant le troisième point, moi je pense que c'est le succès d'un album sur le terrain. Vous voyez, vous allez voir que Fally aujourd'hui, ce qu'a bimi c'est album depuis le droit chemin, c'est un bimi c'est succès, il y a droit chemin et même qui est Olympia. Et après, il y a ça là-bas, arsenal de belles mélodies, tout le succès, on a aimé Zénith. Et après, là-bas, il est venu, il fait comme ça, là, et Formule 7 Ememi You Arena. Et la base de tout ça, là, avec le succès de ces albums sur le terrain, l'impact qui est dû à fans sur le terrain, ils ont créé, ils ont créé pour ça qu'ils ont régné sur le terrain, mais en live. Mais quand tu n'as pas un album où ils ont ça le succès sur le terrain, ça peut aussi impacter sur l'achat des billets. Et donc, du coup, moi, j'avais pensé que dans la minute où il fait réfléchir, l'Ibaya na précipitation, il avait tout son temps, il pouvait attendre à ça, album, moi, album, à mon gagner terrain, à mon sur le terrain, et puis quand il va mettre sa date, avec l'engouement de l'album, avec le succès de l'album, ça peut aussi attirer la clientèle. Moi, c'est ça ma réflexion, en fait. En tout cas, pardon, News. Moutounangaï, tu as tout dit. Félicitations. Parce que tu vois, il faut qu'on a des analyses comme ça. Mais au moins, quand on a comprendre un peu karaté. Là, comprendre. Parce qu'il y a une analyse, moko. Il y a Pepe Soup, Naragi, Yoko, Penagi Toko. Bravo, bravo, héros dans l'ombre. Ayebi, Ayebi. Ngaloko na Ayebi, Nakangi Miko. Na Ayebi, na pe na yeba, ego sala bien, héros. Suka na mutu, nazo ebisa yo. Ayebi, Ayebi. Oyeba pe kaka, yo mutu na ngai news. Mais, tanga bibengi moi quelques minutes ndeko. Papa, on peut so inerawa. O matika ka sikoyo. Ndoko zolela maloba. Ndeko zela quelques secondes. Te papa, o zela tourna yo. Zano kimia ndeko. Merci news, merci news. Yeah, on est ensemble, on a eu bien parlé. Donc, héros, moi je pense que tu as tout dit. Malheur. On est ensemble. Quand on dit on est ensemble, ce n'est pas dit que si on est dans le même endroit, papa. On est ensemble avec toutes les choses qu'on partage ici, on est ensemble. C'est vrai, c'est vrai en plus. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, ouais, moi je pense que héros, moi je pense que malheur n'a pas comprendre héros té malheur n'a pas parce que papa Nabiso Yaya Leki tonton a bien parlé et il a tiré nega elo monga lobaki mais a développé un plus que o ngana lobaki kutu a développé un plus que nga kutu. Moi je pense que l'artiste a besoin aussi il y a qu'à tenir tout il y a qu'à arranger ma relation vers certains artistes aussi, ça compte aussi. Ça compte aussi grave, ça compte aussi. Aujourd'hui, toujours mon amamdes au kende. Dès toujours mon amamdes au kende, l'artiste a obligé, dans vraiment na temps vraiment pour aluka pour arranger peu ma relation na X, Y, na Z, à la paix, place mon sous peut-être à tambola bien té. Et moi, je suis sûr et certain, cause de ma campagne, c'est cause de concert, il y a limité, il y a échangeur. Cause de ma campagne, toujours vivre à l'élo, et ça peut cause de ma campagne, oyo, gouver le golo à l'obaki, moutou na moutou, à garder bandsnaï, gouver le golo, biloba l'obépaï. L'artiste aussi, tu dois aussi encadrer aussi ma fan na yo, yo moutou leader, yo moutou leader. Leader yo mto diriger ne ba fan yo leader faut diriger ne ba fan o nga na lingi yango wana o nga na boy to yo leader te ba ko bando tinda ko bitindela mwanza yemba ve jalo yembi to lingi ve jalo yo po yembi
Mais d'autre part, ils ont baby s'appelle certaines fanatiques ya wenge maison mère o balingaka yo to o bande ko soutenir yo ba attaché ba longwe sikoyo ba longwe. Peut-être il y avait une grande quantité o bande ko soutenir yo à travers ya wenge maison mère ya Ranson, il y avait une grande partie. Mais yo siko ba fanatique na yo ba yembi siko ba fanatique on peut ba yemba mingi basara na Congo. Alors, aujourd'hui, on a une grande difficulté pour la billetterie et promotion à Maasai, une grande catégorie à Batu ya Wera, Oyo, ba soutenaka yo, une grande catégorie ba Longwe. Alors, ba o ba tigani wana sko ba Gaulois, sko de Gaulois o ba nego lobela fere, yemba ve jaloux et est-ce que ba on doit recevoir ba billet encore arena? To ba Gaulois o ba ko fingelaka faire gola o tie photo faire lobi elobaki nango 16 o tie photo faire gola o bandi ko finga aya yo fingi bongo après na Gaulois moko finga na ete na Gaulois moko ta za innocent na mamba ko finga ye ko mamba ko finga linga na ete ye pe ba latiseka na komba ba Gaulois nyonso akomi ko sibir eloko okutu ye kuta salaki te azalaki pete En tout amonaki te. cas, bravo. Bravo. Analyse moko kitoko ya supu. Na on continue komela. Donc ya sibir eloko moko boy donc yango na osenga bandeko nanga ozo sa makambo na yo longola ko mafali longola photo afali longola photo afere longola photo awera longola photo héritier tia ya mama na yo to ya papa na yo to ya yo moko banda siko kofinga na yo elobaki nango 16 ans olingo finga fali to fere to héritier longola ba photo ya ba fere na ba fali wana pozo kofingisa certaines fans o baza innocent o écoute ils ont rien à voir na benjir na yo to na bensanité na yo longola photo fali longola photo fere longola photo wera ale finga no sikoyo tia photo ba para na yo ale banana ko finga comme ça on est gozala bien boeza ko salir ba artiste yango fere asa na difficulté ya ko teka ba billet ba fan ba ko finga producteur. Merci beaucoup héros, merci vraiment, merci opesinga ba horizon misusu na kosela analyse na kokata live mamu na kosala mamu na koloba mamu na koloba makamu na koloba na video na zo préparer na sala analyse na kosala mamu na koloba na sirke liste komo na nga kozonga su na liste o balongolaki komona nga na liste ya bato bakobetama bozongisa. Merci beaucoup donc na kiti na ngai. Merci héros, merci vraiment. Ndeko Oreille tozoka yo bonjour bonsoir na. Bonjour Héros to bengani ya News VAR héros photo bengana biso 3 héros sabi. Bonjour, merci Ndeko Nzungu News VAR. Merci vraiment pour m'accorder ces moments. Donc pour la contribution na ngai premier point na lingana loba ezali faire eloko ebomi artiste na biso ezali terme o bataka mobondo wana. Donc l'artiste confiance nezalaki trop sûr par rapport ya terminologie o balobaka mobondo. Wish na ndenge ba mikili boye faut ozala na ciblage ya ba ekolo ebele. Au moins fali pour passer to pese exemple artiste na biso ba concert a beti ezalaka ba congolais te. Tu vois? Ba congolais bazala na mwa mal ya kosomba billet avant bazela ti last minute bazela ti comme na suka po basombi to ba kosomba na kata ba restaurant to na ba bar ozomona tozana na format ya kala système ke no ana ozona ticket na kana last minute ozomona mais ndinga ki lelo faut d'abord artiste ye moko aza na audience na ye azo cibler banani pour récit ya fali pupa ezalaki ke non ba age ya 18 ba catégorie ya ba âge nyonso bazalaki na ba concert a fali bana 18 ans 19 ans 20 ans siko faire à cibler banani. Premièrement artiste faut azala na ciblage ya groupement d'âge ya bato azolinga a cibler ozomona. Deuxièmement faut azala na équipe digitale au bosala les promotions professionnellement. Ezate ke no batina banka photo na ye na sima ya TikTok ya mutu moko to na Snapchat ya mutu moko boye, là ça va pas vraiment aider. Troisième point, l'artiste na biso faut ba futaka mbongo pour la promotion. Baby que non
concert ezali promotion fo ezala continuelle ti na date ya concert wana est-ce que artiste na biso promotion zoleka bien pour promotion joue un rôle important dans l'activité au moutazo sala dans le bon par expérience naza compte manager na Snapchat j'ai de ngana yebi na ngai yoza mutu na nga pale oya yebi ngape na sana mutu na nga ndinzunga lobio ye pasa na mutu na yo ngape rei mutu na nga ngape na yebi oui donc na edaka ba client belé ko sala ba marketing wana parce que na tanya ngona classe et naza mon expérience na ba Facebook ba Snapchat et d'autres plateformes ba artiste na biso faut pas comme professionnel tu vois yo sozo ciblé na okaka ba mobondo ba koya wana ba golwa est-ce que ba kosomba surtout na ba salon za minene wana oza na besoin ya port ya ba congolais nyonso donc batu ya Fali batu ya Ferré batu ya Yemoko batu ya Wera batu ya Héritier et tout le monde pour okoka koton de sa salle non mais ce que oza na ba polémique na batu wana siko bato ba kota na salle ba ba elima c'est ça le problème tu vois donc c'est le problème qui tue nos artistes surtout aussi présence. Combien de concerts ça bêti en Europe, ça compte aussi. Tu vois? Il fallait à bêti concert après Covid, on a betaki. Donc ça veut dire azana awareness, but baby qu'il fallait pour mettre ça dans la musique naie, baby présence naie, mais faire était pas présent na scène européenne. Il y a un long monsieur Zoboma. Donc timing pèse important tant au atie concert, est-ce que ça qui n'a temps et belé à ça la promotion? Est-ce que contrat na bango na producteur ezalaki 50-50 que producteur pas aux charge de souci ba promotion to faire reka yemoko donc on doit aussi savoir ça donc c'est un peu quelques points on a rien à partager le que c'est important ezali ko ça la promotion ya malamu digital et aussi aller faire des émissions azala active. Il y a un monde ça là que non batuba qui est en action et somba babillé parce que pour le moment même dans la Irlande il y a personne qui parle du concert de Ferré hein tu éviter bateau basé en Allemagne est-ce que combien ba congolais c'est ça aussi donc ezaki yango wana contribution na ngai dans le bien par rapport à expérience il y a un concert sous auto betisa mutu ça ah te na roya mais les jours là bon monde que ça les a dans vide OK ouais. Ok, merci beaucoup Ray. Je pense qu'il faut aussi ce contact en photo solo la ngayo nzungu na munene. Oui, en tout cas, Nakatio Maloba, Ray, bravo. Merci. Ozali mutu oyo sali analyse moko ya kitoko ya supu. Nazo continuer ko melango parce que lelo nazo surveiller oyo kaka kosala analyse moko boye ya mutema mabe. Ba Olexe kuna na VAR tuza na double VAR mais to yamba yo Ray pour que to solo la susu ya lobe ayebi ngana koluka pe na yeba. Merci beaucoup pour Banzongo. Non, anytime. Omoni na komi papa. Ngana zozo kaka ba onction. Bande ko tozo tapoter hein ba non ba s'abonner te bo s'abonner pour ne pas rater ba live aboye oyo nzamba landaka. Ozomona mafinga ezate bazo solo la bazo sala ba cerveau na bango bazo mabumuté pour basalela mais bazo sala ba cerveau. Je salue mon grand frère Kilo Bravo. Je te salue. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Marie, il faut tika number ça bien pour on puisse prendre le temps pour pour prendre le temps aussi pour savoir plus pour bénéficier aussi ou bien pour pas pour aussi bénéficier et pour apprendre aussi de toi oyoza nango ça biso bien biso dingana biso ko apprendre. Merci beaucoup. Donc dans une box c'est ça là bien. Ouais. Inbox, yeah, thanks. Ouais, merci Ray. M Group, manifeste-toi, bungisa live, rosala bien, bambata, nzungu eloko mobo, ngate, nga kutute, mais soko bambi, collègue et mon frère de tous les temps, bambi eloko rosala, nga pi plaisir, ane rosala. Papa, magicien, avant na peso parole, s'il vous plaît, toka papa na biso matarate, ya matarana été, azaraming na commentaire, azo tapoter un moment boya commis message moko boye et
toyoka papa bravo et sala bien. Papa na biso bravo. Toujours yo bonjour bonsoir na yo après toujours ça m'a pas mal les magiciens. Bonjour, merci beaucoup en tout cas. Bonjour na Nzungu, bonjour na Yovar. C'est vrai que tomata parfois rarement, to vandami na se, vous savez, maïle mingi ya kasoko zoyoka. Donc muta yoka mingi, je pense qu'à zorape maïle belé. Donc les lots ceux qui ne se permettre na mata parce que je pense que j'ai 2-3 mots à placer. Par rapport à sujet na yo, j'ai au moins trois aspects moko ya quoi aborder. Premier aspect nanga ezali que ezape ba leçon morale ya vie. Dans la vie, ce que ozana ba collaborateur to ozana batu moko collaboraka na bango à l'occasion de rien kolukato casser relation ana inutilement. Je vais donner l'exemple de l'Ukraine. Poutine a réussi baza très puissant koleka Ukraine. Mais ce qui Ukraine a résisté à la guerre wana tilelo, c'est parce qu'il a des alliés. Voilà, les termes qui conviennent. Azana ba alliés, ba France, ba États-Unis, ba nan donc bazo aider yo au gagner mais au maintenir. C'est ça la différence. C'est-à-dire à beta mais yo peut ozana ba réplique et qu'on sort et tout. Je pense que bande qu'on a biso belé à bagoloa to tira qui ba sonner d'alarme. Moi je suis au Nima, na bomba na raté, toza bata wenge ya ba wera sonique. To tira qui ba sonner d'alarme que attention, ça il y a 800 personnes, il y a 2000 personnes, il y a 5000, il y a 6000 personnes, vous allez faire les fameux mobondo. Mais dès que ça va monter d'un cran, ça peut devenir compliqué parce que balié ba oza la société. Moi qui vous parle, j'ai été à Adidas Arena 1. Tokenda te étant que ba fan ya faire mais Tokenda étant ba fan ya wenge. On voyait à faire la continuité de wenge. To botami na wenge, to koli na wenge, to moni ke ba vie peut-être ba lembi ba tiki, maintenant il y en a un qui essaie de se battre, on va lui donner du poids. Malheureusement, ils ont mal compris ces messages-là, ils se sont retournés contre nous. Tozala ki ba lié premier na bango. Et lelo, ngayo nazala ki na Adidas, aujourd'hui je supplie. Donc, à t'habiller au fêlé, je viens pas parce que na yoka ba mafinga moko, même temps ba musique en mafinga ezalaka, c'était des critiques. Mais ba bima na domaine musical, moi je dis toujours, Ferré, Fali et consorts. Je ne soutiens pas les insultes. Mais du fait que na Congo soyo mutaosa la musique a commis homme populaire, il est libre à yakozwa insulte nyos. Insulter ces gens-là encore, ça peut passer. Mais kokota na ba vie privée na bango, basi na bango, bana na bango, je pense que ça quand même ligne rouge. Et bandeko belé à bagoloa basala yango. Wane za premier aspect. Deuxième aspect na lobaki na nzungu tango bandeko na biso bazui sal oyo ya Bercy ndenge to ando bengango kala. Ayama ndeko moko jeu d'esprit. J'étais monté sur ce live là comme rarement na mataka. Et j'ai été posé une question. Nzungu va se rappeler. Na posant ndeko na question. Nous avons été avec Masai. On a vu toutes ces aventures par rapport à la promotion. Qu'avez-vous prévu pour la promotion, sachant que concerne Abino et avril? Et janvier dire 3 mois. Février, eza mukuse. À peine bandi et sili. Mars, ezalaka tantôt plutôt. Donc, batbana bampia kabazo comprendre bien te. Et tout de suite, votre concert arrive. Ndekwana reprenangai, non. Donc, ceux qui annoncé concert, ça signifie tout est prévu. Ça m'étonne aujourd'hui qu'ils se retournent. Malheureusement, moni ba live moussou se zanango enregistré, mais bandeko bazalaka na live, wana peuvent se souvenir de cette question. Vous voyez? Donc, wana zaki. Ngabo naza témoin. Ba live ezanango enregistré. Naza témoin. Donc, merci beaucoup. Donc, c'était le deuxième aspect nangai, c'est-à-dire que biso tozan expérience, toye quand même topé sabino expérience, wana que attention. Place Bokeh, biso tozala ki wana, voilà ce qui s'est passé, mais on s'est fait insulter derrière. Bon, au bout d'un moment, tozo comprendre de peso sauter. Donc, pour conclure, na souka, troisième aspect, nanga eza quand même que, na vie, na sepeli na speech yande qu'on a biso 16. Nazala na ena na live, te na landa eka na se. C'est bizarre. Nandeko oya uchiko kitawa héros dans l'ombre. Je pense que, na Kwemoko naza un peu na désaccord na bango pourquoi ndeko na ngai. Oyebi ba concert ope ko beta ba grande salle papa na ngai. Eza lokola penalty oyo marocain oyo arataki na finale. Ba concert wana ba beta rango te n'importe comment, oye kaka, batu baye, oyembi yembi, obeti beti ok, rien ne reste dans la tête des gens.
nganaza wengemen mais na soldat auto fali asali na premier stade de France na kati c'est-à-dire na kenda yu arena te mais to mona quand même ba image moko e marquanga bi mais garçon mendule ne danger hein? Il faut na kende kotala ngo wera soka obeta concert lelo et va na nzungu boye bake batu musu bakoya te pona album ya na marché bakoya pona double zénith bakoya pona palais des sports, c'est-à-dire ce sont des concerts qui ont marqué muto atala yango akoloba na kende peut-être à reproduire eloko tango zobeta ba concert a minene marka ka pe ba bi, c'est-à-dire wana concert moko référence que muto avandi atala yango bi non garçon lelo alala ki wa ça compte. Album eko zanango na marché te, mais oué rabeti ba concert, je sais pas quel album il a sorti, mais abeti yango na ba nostalgie, et na ba nostalgie wana c'est pas que des chansons, il y a aussi des concerts qui marquent. Et là qu'on a il faut ba artiste batia yango na mitu na ba, on sait pas aujourd'hui ça la monnaie c'est pas donné à tout le monde. Ndeko na ngai peut-être to réaliser kango te. Ba Nigérien ba betaka ba salote ba pays belé africain ba betaka ba salote. Et quand tu as la chance de le faire, beta yango loko la penalty ya finale ya Coupe du Monde, c'est-à-dire soit je marque, soit nazo raté yango et puis na kufi mbala moko. Malheureusement, bandeko ebele bazozo aspect wana te. Alors donc azo ya bon to beti accord arena après to wendo beta you arena. Na you arena nde bomona makambo. Mais non, na Cor Arena to moni rien. Bon na you arena qu'est-ce qui prouve que to mona makambo kuna? Il y a rien qui prouve